doit mettre sur le pied et dans un état de droit, il y a une justice indépendante. Ce n'est pas pour rien qu'il faut des conseils. Salut et bienvenue sur Clébois Original. Merci de votre fidélité. 5 minutes avec César Ngadi. Tout le monde est d'accord et il en restera ainsi pendant très longtemps. 5 minutes Nabiso, il y a les Izali édition spéciale. Vous allez comme on a décor sur Bomoni Tour Eiffel ou il y a la musique, il y a les lots pour Sabino causerie morale. Il y a chef d'état-major. Il y a FARDC, na combo, il y a général Christian Chiwewe, donc à Salaki causerie morale, na ba soldat ya mboka na biso nyoso tout pour expliquer bango makambu nyoso oyo ezali koleka na mboka na biso pour na bango bazala déjà ya koyeba na confiance oyo président de la République achaka bango expliquer bango boyebi bino mo ke ba militaire na biso ba soldat na biso ba komi na ba tenue ya sika. Donc à ABC a expliqué bango bateni akala et koki kolata malisusuté à l'exception ya brigade moko ba koki kolata ngo parce que boyebi ke ba infiltré bazala rapé donc soko moni na teni akala donc il faut timbela zo ngo wapi donc azali le msu munguna et puis alobi brigade moko sika ekoya pour masolo ya sika e komina armée ba teni makambe belé au président sali a ko expliquer bango ce qui est rozala na musala nini a expliqué pe bango que vraiment bazali batu oyo mboke zali ko tia bango na confiance bozomo na ba waza lendo makamba zali ko sala kuna donc vraiment armée na biso et komi masolo ya marque mususu et puis expliquer ki bango pe na kati rôle oyo ba kozala na yango pendant ba élection donc militaire azali na couleur politique té. Et puis à ABC bango chef suprême ya armée azali moko oya pesa mitindo bazali mi balete donc mutumoka koko pesa mitindo te na armée oyo bako tosa yango à part yemoko chef suprême ya armée Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo oyo babengi Fachi Beton donc na tikibino bolanda causerie morale oyo général Christian Chiwewe oyo azali chef d'état-major à Salaki lundi oyo na Kankokolo na ba militaire nyoso tout donc restez connectés sur Clébois Original pour la suite de nos programmes. Causerie morale c'est pour quelques minutes. Un peu de patience et nous allons découvrir tout à l'heure ce message. Prince Poyi. Twaskrobuni Cédric Kenina, Tomash Boassé, Moulomo Majinda du Congo démocratique, Christian Chiwewe, Wakumana Kutulu Kampinje, Uji Mwikala, Wenda Bimpa Bitamba, Mulukwamba Boassé Mukampo Nukajibaka, Nikana Chakuba Kulemei, Wakumuna, Mushindo, Kuyukilangana, Majinda Ditunga, Ninanga, Kubaleja, Chikala Mujimu, Ujibuni Chakwenza, Mujinemeke Jameni Mikandu, Ijimikala, Iba Kongoloja, Nyao Bashitipiba Mwakijile Bitamba, Nikanemu Nilumu, Mushindu Bikala, Bikengela, Bumulomboji, Wakumpala, Wamakena, Bulakalonda, Ajitunja Congo démocratique. Benatana Batulonda. Osad, portez armée. Musique, au chef d'état-major général.
Monsieur le chef d'état-major général des forces armées de la République démocratique du Congo, mon général, les unités des forces armées de la République démocratique du Congo, d'Horizon Kinshasa, sont rangées pour vous accueillir et vous rendre les honneurs à l'occasion de votre causerie morale. Je vous invite à passer les unités à revue. Les commandants troupes, colonel, Matera, Zolomeso, Scarpa. mulombochi wa makina kalonda jitunga ja Congo Democratique Christian Chiwewe mumana kujata makasa enda mumwaba eu bokuna mushindu wa kuyukilangana pamwane makina kalonda muyuki mushema muyuki wikala nichakupingaja nyadi yabuni mu bulongama mumanchi wase yeya muji ne bukokeshi ne bukenji bokumuna mushindu wa kulesha mujimu uchi musalai ni chakweza mujitunja Congo Democratique ujumuikala wa bukudi wajitunga wasebenu kuna kaba kutugwelela mu lubanza nasha mwaba uji jinkele na bula kalonda ani mwaba uji musalai burukwa mpwase mwaba au ujumuikala bukudi mushindu mukumana na ujumuikala ukengela Christian Chiwewe uyai wenda utangila ma unité yonse bokumanye bwase bajukwani kabene bikala ku bondo bwase tubika ni unité mitukuji ku miwaba ewe unukwe ujine ma baji bikala batangila nyanda ya vita ya panche kwa bwase pabuloba ne baji bikala batangila vita ya pamai ne baji bikala batalimia ya vita ya mulu kwa bwase baji mubitu pa bishile shilangana badibikala basangi boss wa mwabe wewe mbatie mujibangu Christian Chiwewe mulombo jwa na bula kalonda atuja Congo Democratique mumana kujata makasenda mwabe nyei ujumika lapinyi wendu yunyu muluka wendu tangila ma unité yonso bwa kujijaji kile nenda biji wase bulelela boss badibika batulanga nani ani kabela bikala batulanga Prince Mupoyi Balandi boza komona bilili Général Christian Chiwewe asili kokoma mokambi ya état-major général ya FARDC yamba bopesie lokumu sikaza kotambola kotala mapinga lolenge kani bazwami unité na unité nabaki Samuel Okomoko quand lieutenant colonel Kokolo ezali na commune misatu te kasi na commune mitano talaka kan ezali na commune mitano lolenge lokola monyele mwango boye ngambo ya RTNC ezali na commune bale lingwala pe Kasavu soto keibo na eloli nango tokomona bandalungwa mwa mokena kitambo bongo soto kei lokola na Shaumba ezali kuna Gombe e kobete commune mitano e sangisi kan e na kolbete chef d'état-major général yewana azai kotambola botamboli bona bokomona na etandoeke akotala soda moko na moko ndengala molato motalisaka moto pelo lenga moto eza biso bapanzisa otobakete molato zali maloba soko talo lenge ngai na lati okososola ato tuli motuna te o azali moto ya RTNC pona lati kazaka ya RTNC molato ezalaka maloba ndenge moko pe chef d'état-major général aza koleka aza kotala soda moko na moko lolenge alati na unité na ye elateli na ye ezali malamu elongo bani na sokoto na sapatu na ekoti na biloko bie biso mampinga epesaka ye alati yango bo elongo bani to pe elongo bani te nde mosala moye yambo banda koloba akososola soda moko na moko pamba te ye nazali kokamba soka mo lolenge elateli ezali malamu te aza na ndingisa kolobe te babimisa na magazini molato mwasika babimisa na magazini sapato ekoti bapesa na ba mampinga maike baye basenge na yango ezali kouta bepa ina etalaka tina yambo ete ya telema aloba esengeli atala nalobaki ete eye ezali parade te ozandaki ndimbola parade ya mampinga esalamaka mbala mibale na poso moko eza mokolo mwa yambo mwa poso otobengaka lundi na li français ezali mokolo mwa mitano mwa poso etobengaka vendredi wana ezali parade esalemaka tango na tango na poso mbala mibale kasi eye ezali kozeri likobete masolo likambo songolo pakala izali ya kokotisa na mitu ya mampinga eya zali kokamba alikobete sika totambola boye tosala boye wana ezali masolo lolenga azalaka nango
na banzi pe akozongela mwasi mezaki na sanza sambote sika ebisaki mapinga basoda ete molato mosengeli mobongwana mozala molato ya malamu mozala molato mwasika maloba maye malati nzoto lelo tomoni molato mwasika molato molamu katikati na mapinga biso ekolo eli kotalisa ete tango na tango mokambi ya mampinga ya FARDC azalaka na masolo na mampinga maye yoko likambo ya motuya yoko likambo ya sika lizangaka te na banzi kouta na ndingisa ya mokambi wa yambo ezala FARDC ezala police nationale congolaise ezali commandant suprême Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo tata mokonzi ekolo nkumone na RDC kopesa ndingisa ekokita be paina mokambi eta major yesika akomema aza kwa motuka te azwi azali komema sika katikati na mampinga unité na unité baye basosola awa toza kati nguma mokonzi Kinshasa kasi azali chef d'état major général eza na bituka yango wana kamera RTNC eye yango wana micro RTNC eye pa ete baye bazali kuna na Otuwele baye bazali kuna na Kasumbalesa baye bazali kuna na Sakanya baloba teke tokaki te bazali kolanda na RTNC koyoka masolo lenge makoleka awa mpona kosalela yango tala katina longonya na mokambi FARDC lolenga lingete maloba pe toli oya kopesa azala kwa papa kati na bana baye akopesa toli ya kopesa na mapinga ete ezala bango baso bayoki yango basalela yango po ete loge tokomona biso baso mikolo eza so akobeta lisolo te mampinga FARDC mikolo loge babaka monter à puissance eli kobete bazali komata olali olamuki ya sikeye olali olamuki ya sikeye olali olamuki donc ezali kokamwisa mokolo na mokolo longonya na mapinga ekolo biso Congo démocratique longonya na bilenge baebanso bandimi kobanda na mibuzo mina mwambe kino tukumbai na mitano bazali sikameke okati ya kampo na kolanda malakisi lolenge sigelete moyima mpinga azwa malakisi moyima mpinga ayeba mosala moyo malamu tala bilenge bakei na motema polele pona kosala ekolo soko tokome sikese to benga kaka longonya toko baxelo côté toko babe kaka longonya et colonel Simplice matendo mingi ndeko mbatie pona kopesa lisusu misinga solo to uti kotala komona bongo mokambi ya mampinga mona mboka lieutenant général Chiwewe Christian Songesa Christian ye azali mokambi ya tuku ibale na mine na moko pamba te ezali na bakambi babale balekaki mbala ibale bongo ye wana lelo ezali mbala ya isato oyo andimi koya kosolola na mampinga ye kopesa bango mayeye azali na yango bosenga to pe oyo ayoki na tata mokonzi ya ekolo bongo nzela ya malamu ya kosolola na bango yango oyo ndeko Cédric Kenina. Oui, Mathieu Moudibangou, vous avez si bien décrit l'ambiance ici sur place au camp Kokolo. Là, le chef d'état-major général vient de passer en revue toutes les unités. Et maintenant, certainement, ça sera les débuts de la causerie morale. Et cette causerie morale a également un caractère pédagogique, c'est-à-dire le lieutenant général Chiwewe Songesa s'adresse directement aux troupes, à toutes les unités qui constituent nos forces armées, et où qu'elles se trouvent, que ce soit dans la partie est du pays, et la partie orientale, l'ouest, le nord et le sud, à travers un message visant à remobiliser, galvaniser, à remonter les morales. Et un message, comme je l'ai toujours souligné, un message du commandant suprême. Aligné! Mort! Gardez! Vous! Armez! Armez! Bien! Hop! Hymne national.
Aligné. Mort. Gardez. Vous. Au sang. Présentez. Armée. Hymne national. Samna kupesa luzitu na muhimbo luzitu enti na beto awa beto kina ba bimvuka mingi penza ya basoda beto kina bakusa penza ya ove pene na muno mukena la République démocratique du Congo, mon général. Je sollicite l'autorisation de votre autorité pour présenter le programme de la cérémonie de séjour. À vos ordres. Monsieur le chef d'état-major général des forces armées de la République démocratique du Congo, mon général, la prise d'armes de ce lundi 16 octobre 2023 est consacrée à l'adresse de votre autorité. Cette adresse sous forme de causerie morale est destinée à tous les militaires des forces armées de la République démocratique du Congo à travers l'échantillon représentatif de leurs frères d'armes de la garnison de la ville de Kinshasa. Mais avant d'inviter votre autorité à bien vouloir prendre la parole, rendons à Dieu la plénitude de sa gloire, lui le maître des temps et des circonstances. Ainsi, avec votre autorisation, mon général, j'invite les aumôniers des FARDC pour mettre ces instants entre les mains du Seigneur. Ils ont 10 minutes, même moins de 10 minutes, pour une courte exhortation et la prière. Messieurs les aumôniers. Alléluia. Alléluia. Nani mokonzi? Nani mobikisi? Nani mobateli? To beteli Yesu maboko makasi 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 makasi. Beta maboko, beta maboko, beta maboko.
Nayoki malamu te, beta maboko, beta maboko. Amen. Amen. Que la grâce de notre Seigneur Jésus-Christ, l'amour de Dieu le Père, la communication du Saint-Esprit soit avec nos esprits. Au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Je voudrais entonner un cantique de 2 minutes et je sais que beaucoup de gens les connaissent. Il est le roi des rois. Amen. Il est le roi des rois. Quand je dis il est le roi des rois, vous dites il est le roi des rois. Vous allez tout simplement répondre par il est le roi des rois. Il est le roi des rois. Ah, boza malili mo mingi. Le leza mukolo moko ya isengo. Zama pesi biso occasion na ba konzito ya koyoka. Alors isenge to kumisa peye. Il est le roi des rois. Il est le tout-puissant. Il est Jéhovah Jireh. Tout le monde s'abaisse devant lui. 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 Les généraux s'abaissent devant lui. Les généraux s'abaissent devant lui. Les colonels s'abaissent devant lui. Les colonels s'abaissent devant lui. Aïe, 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 alléluia. Tolingi kotanga liloba na Nzambe muke po toza na tango mingi te. Mbala mosusu tokoyekola nzembo wana malamu. Tozali na mukanda ya Luka. Luc chapitre 7e. Du premier verset, vous allez lire jusqu'au verset 10. C'est une histoire que nous connaissons tous. Une bonne histoire qu'un centenier capitaine de la cohorte italienne a fait un exploit à Capernaum. Il a manifesté sa foi, il a manifesté sa grandeur d'âme devant Jésus et Jésus a fait de bonnes choses. Qu'est-ce qu'il est écrit dans ces chapitres? Un capitaine qui a quitté Italie et il est allé à Capernaum pour diriger une compagnie de 100 personnes. Arrivé là-bas, il a rencontré un Dieu. Alléluia. Il a rencontré un Dieu tout-puissant, un Dieu capable, un Dieu qui guérit, un Dieu qui a une parole de délivrance, un Dieu qui dit des choses et les choses arrivent. Et cet homme a cru à ces dieux-là. Mais il est venu sans famille à Capernaum. Il avait un serviteur ou un esclave qu'il a reçu là-bas. Et cet esclave le servait comme il se doit. L'esclave était vraiment attaché. Et lui a aimé véritablement son esclave ou son serviteur. Un jour, le serviteur est tombé malade, au point même de mourir. Alors, cet homme, le capitaine, comme il était dans un pays étranger, il a construit la synagogue. Or, la synagogue pour un juif représentait la présence de Dieu. Et construire un temple pour Dieu, pour les juifs, avait une grande importance. Et ce jour-là, l'homme a vu son serviteur malade, il va demander aux magistrats urbains, aux gens des Sanhédrin, pour demander la clémence de Dieu, afin que Dieu puisse guérir son serviteur. Alléluia! Je ne sais pas si tu aimes ton serviteur. Je ne sais pas si tu es avec ceux qui t'entourent en bonne relation.
Mais cet homme était en bonne relation avec l'autre. Et les gens du pays sont allés vers Jésus. Parce qu'il a entendu parler de Jésus. Il vient auprès de Jésus pour dire à Jésus, il mérite cela. Alléluia. Il mérite cela. Alors cet homme-là, il n'a pas voulu aller lui-même auprès de Jésus, mais il a envoyé d'autres personnes qui le connaissaient et qui connaissaient qui était Jésus. Qu'est-ce que Jésus pourrait faire? Il dit, cet homme mérite cela. Pourquoi il mérite? Parce qu'il aime notre nation. Alléluia. Il aime notre nation. Un étranger qui va aimer la nation d'autres pays. Il dit, il aime notre pays. C'est pour cela, c'est lui aussi qui a construit notre synagogue. Donc il mérite cela. Et Jésus, en entendant cela, il a voulu aller avec cet homme. Mais cet homme-là va envoyer les gens, ses serviteurs, pour dire, non, 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 qu'ils ne viennent pas chez moi, parce que je ne suis pas digne. Moi, je suis sous les ordres de mes supérieurs. S'il me dit quelque chose, je dois exécuter. Un militaire discipliné, un militaire qui écoute les ordres de ses chefs. Il dit, moi, je suis sous ordre. On me dit, je fais. Et moi aussi, j'ai mes subalternes. Si je dis à l'un, fais ceci, il le fait. Va, il va. Viens, il vient. Alléluia. Alléluia. Voilà la discipline de ces militaires-là. La discipline de ces capitaines. L'amour de ces capitaines-là. Il va construire la synagogue. Et ce jour-là, Jésus a dit, oh, en Israël, je n'ai jamais vu une telle foi en Israël. Et maintenant, les centeniers, les hommes qui sont venus, quand ils sont rentrés, ils ont trouvé la personne guérie. Alléluia. Et Jésus était merveilleux. Jésus était étonné de la foi de cet homme-là. Parce que chez lui, il était païen. Mais quand il est venu à Capernaum, il a changé de vie. Il a changé de statut. Il est venu un enfant de Dieu. Celui qui aime. Il y a une interpellation pour nous. Est-ce que nous aimons notre pays? Est-ce que nous aimons notre pays? Si l'étranger aime le pays d'autrui, et nous-mêmes, les natifs de ce pays-là, est-ce que nous aimons le pays? Est-ce que nous aimons le Congo? Nous n'avons pas autre pays que le Congo. Et nous devons aimer ce pays parce que Dieu nous a donné ce pays comme un cadeau. Nous n'avons pas demandé à Dieu que nous soyons des Congolais, que nous soyons des généraux au Congo, mais c'est Dieu lui-même, des colonels au Congo. C'est Dieu lui-même qui nous a donné ce pays, le Congo. Et nous devons aimer le Congo. Nous devons faire tout pour que le Congo reste Congo. Mais si vous trahissez, Laurent Désiré Kabila a dit, ne jamais trahir le Congo. Mais qu'est-ce que nous faisons? Nous trahissons le Congo. Nous détruisons le Congo. Dans tout ce que nous faisons. Le jour viendra. Quand Dieu viendra, il va nous juger tous. Nous serons tous jugés de la manière dont nous aimons le Congo. Est-ce que tu aimes le Congo? Tu aimes le Congo? Mon général, tu aimes le Congo? Mon colonel, tu aimes le Congo? Mon lieutenant, tu aimes le Congo? Les soldats, vous aimez le Congo? Vous n'avez pas un autre pays, si ce n'est que le Congo. Que le Seigneur puisse bénir le Congo. Que le Seigneur puisse bénir notre nation, afin que tous aillent de l'avant. Au nom de Jésus-Christ, notre Seigneur, notre Sauveur, nous avons ainsi prié. Seigneur notre Dieu, Éternel Dieu Tout-Puissant, Seigneur Dieu des armées, il est temps que tu puisses nous donner ce cœur pour aimer le Congo. Un cœur patriotique, un cœur qui cherche à ce que le Congo aille toujours de l'avant. Merci pour ton amour infini et insondable. Merci pour le temps que tu nous as accordé pour que nous puissions aimer le Congo. Que le Congo soit ancré dans notre cœur. Que le Congo soit ancré dans notre habitude. Et que tout ce que nous pouvons faire soit pour ta seule gloire. Béni sois-tu, Seigneur. Nous voulons recommander cet instrument qui veut nous parler de ta part. Laisse que, Seigneur,
que tu lui donnes encore une parole puissante, afin que ce qu'il va dire puisse ancrer dans notre cœur et que nous fassions ce que toi tu veux que nous fassions. Tu nous as donné ce pays pour que nous puissions le bien gérer, le bien garder, le bien défendre, afin que ton nom soit élevé. Béni sois-tu, Seigneur Jésus. Je recommande tous les officiers qui sont là, tous les militaires qui sont là, pour écouter ton serviteur. Laisse que, Seigneur, que tu lui daignes accorder la puissance, l'autorité suprême, afin que tout ce qu'il va dire soit pour ta gloire et que nous soyons capables de le mettre en application. Aujourd'hui, maintenant, jusqu'à la fin des temps, au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Que la grâce et l'amour de Dieu notre Père soient avec nous tous, au nom de Jésus-Christ. Amen. Avant de continuer avec l'annonce du programme, nous signalons qu'à l'issue de la parade ce jour, un cocktail sera servi aux officiers généraux et supérieurs dans les chapiteaux du grand quartier général des FARDC. Et nous demandons aussi à tous les commandants des unités, des troupes qui sont ici dans la grande parade de bien harmoniser les effectifs. Monsieur le chef d'état-major général des forces armées de la République démocratique du Congo, mon général, après cette belle exhortation, et toujours avec votre autorisation, mon général, j'invite votre autorité à bien vouloir prendre la parole pour que vous puissiez vous adresser aux officiers, sous-officiers, gradés, soldats des rangs, aviateurs, matelots des FARDC, à travers l'échantillon des militaires de la garnison de la ville de Kinshasa réunis dans cette grande parade du camp lieutenant-général Kokolo. Donc ce ne sera pas un cocktail, mais ce sera un repas pour, dans ce que j'ai dit tout à l'heure, ce sera un repas et les officiers généraux, les officiers supérieurs sont conviés à ce repas-là. C'est un repas de corps. Plus à vos autres, mon général. Unité des garnisons de Kinshasa, un échantillon représentatif de forces armées de la République démocratique du Congo, ici au camp Kokolo. Et ils sont tous là, en attente, en attendant que le lieutenant général Chiwewe Songesha s'avance et se mettra à la tribune sur un piédestal pour qu'il soit bien visible au milieu de toutes les unités. Et c'est de là qu'il va s'adresser avec un ton solennel, certainement avec un élan aussi pédagogique et aux troupes, aux unités des forces armées de la République démocratique du Congo, et va également porter à la connaissance de tous le message. Faites porter les armes. Alignés. Mort. Gardez. Vous. Rosa. Courtez. Armée. Arme au pied, repos. Arme. Bien. Hop. Mbote na bino banso. Mbote na bino banso. Ya liboso nalingi na komisa
mbote ya mokonzi ya mboka, le commandant suprême avant nakita alobi na ngai général avant osolola na basoda okomisa mbote na ngai na basoda na ngai nyonso. Mokonzi alobi mbote na bino banso, mbote na bino banso lisusu, mbote na bino banso. Merci beaucoup. Lelo eza troisième parade na biso. Esengeli tosolola na masolo mpe tose rappele na makambo mosusu. Ya liboso nalingi tosala mwa rappel ya mission na biso en tant que FRDC. Tout le temps na kozwa micro eloko oyo esengeli nazongelaka yango tout le temps korapele bino biso nyonso mission na biso ya FRDC. Mission na biso ya liboso ezali nde kobatela ekolo na biso mobimba. Ya mibale koprotéger population na biso soki na telemi awa na point ya liboso, c'est juste pour na rappeler bino mission na biso ya liboso comment koprotéger mboka na biso. Lelo toza na mission ya kobatela mboka, mais le pays bokozala na bango bisika nyonso bakozala bakonzi na basoda oyo bakolanda message oyo baintegre bango bayamba bango parce que baza bandeko na bango. Au-delà de ça toza na ba unité ba force spéciale oyo
basi bakoti entraînement ndambu basi babimi bamosusu bazobima lisusu. Et on doit faire tout une fois pour toutes tosilisa makambo oyo ya kuanviaka mboka na biso. Esengeli tosilisa yango. Moto mosusu te akoya kosilisa bitumba oyo na place na biso. Eza kaka yo na ngai nde esengeli tosilisa bitumba oyo mpe tokosilisa yango. À part la sécurité ou bien la protection et la défense du territoire na biso, toza pe na mission ya kobatela la population na biso. Yango nazopesa longonya na FRDC Mobimba. FRDC Mobimba na pesi bango longonya pe longonya oyo euti epai ya mokonzi ya mboka. Komona depuis babakambo oyo bandi, en tout cas biso na population to se comporter très bien. Et puis population Mobimba eza na ngambo na biso. Parce que même bisika banguna bazali population eza na bango te. Population eza na bango te. Population ezosenga FRDC ekota kuna po bazala na kimia. Yango esengeli tosilisa makambo oyo nyonso de façon que population na biso ekoma na kimia nyonso. Na bisika oyo bitumbeza te na kosenga na FRDC collaboration parfaite na population, kotracasser population te, kotraumatiser population te. Bandeko na biso ba civil esengeli bayoka elengi na esengo soki amoni yo asepeli na yo, soki aza na information apesa yo yango. Kotracasser population te, ko-créer ba infraction te. Population civile baza bandeko na biso, baza bandeko na biso. Soki okutani na ye, considere ye lokola mama na yo, grand frère na yo, leki na yo, ndenge o se comportaka devant bandeko na yo, comporte-toi ndenge o wana na civil nyonso oyo okokutana na ye. Est-ce que toyokani? Est-ce que toyokani? Nazopesa pe mission ya garde républicaine. La garde républicaine, c'est l'une des unités. Il y a FRDC. Oyo, ils ont détaché la protection. Il y a commandant suprême. Ils ont une mission à Yango. Mission de la garde républicaine, c'est protéger, sécuriser les commandants suprêmes. Famille naye, biloko naye, bandeko naye, ces autres de marque. Cela veut dire, inviter naye, lui rendre des honneurs jusqu'au sacrifice suprême. Wana mission ya garde républicaine. Bisika nyonso mokonzi azali esengeli garde républicaine et batela ye, et protéger biloko na ye, et garder libota na ye, famille na ye, baninga na ye, lui rendre aussi les honneurs, et cela jusqu'au sacrifice suprême. Deuxième mission, il y a garde républicaine. Yango va rejoindre biso na FRDC. Après la réforme, il y a armée. La garde républicaine, la réforme est armée.
toza na 3 zones de défense. Na 3 zones de défense, ba unité ya garde républicaine eza détaché na ba zone de défense. Tango bakei na zone de défense, sur le plan opérationnel, bakomi ko dépendre na commandant zone de défense oyo aza na secteur owana. Sur le plan opérationnel, la garde républicaine na ba unité eza déployée ezo dépendre na nini na commandant zone. Mais sur le plan ya administration bazo dépendre na garde républicaine. Donc commandement nyonso na ba zone eza des commandants zone. Raison pour laquelle la deuxième mission, la garde républicaine est rejoindre les FARDC na mission na yango ya ko défendre mboka na biso mobimba. Raison pour laquelle la garde républicaine est déployée na nord Kivu. Bazakuna ezo bunda bazakuna. Sous commandement ya commandant Oyazakuna, exception ezana province Owana, c'est le gouverneur. Sous commandement ya gouverneur Oyazo mené ba conduite et opération. Garde républicaine azali sous la 3e mission. Il y a un européen. Il y a un maintien et rétablissement, il y a ordre public. La ville de Kinshasa, Lubumbashi, partout. Lorsque la police nationale est débordée, la garde républicaine peut intervenir. Constitution de la République et Pessi Bango. Nani wana ordre wana. Et Pessi Bango ndikisa ya kosala mosala pembeni ya police pour le maintien ya ordre public. Donc, esengeli biso nyonso de comprendre ba mission na biso soki tomoni garde républicaine na ba site na biso opérationnel baza sous commandement opérationnel ya commandant Oyazawana. Wana ezalaki premier point nalingaki na pesa lumière na oyo etangi etali défense na biso na comment qu'on protéger population na biso na interaction entre la garde républicaine et FARDC. Eza unité c'est moko. Sur le plan opérationnel, la garde républicaine dépend du commandant suprême. Et sur le plan administratif, cette unité dépend de l'état-major général. Donc, confusion exalatée. Deuxième point, et ça rappelle, il y a des vices Nabiso. Nalingi de renouveler loyauté Nabiso et pas Yamokozi Yamboka. Soldats ya FRDC, notre devise, notre devise, notre devise, très bien. Ne jamais trahir le Congo. Trahir Congo. Congo c'est quoi? C'est là. Mboka na biso Congo. Eza nini? Omonier. Auti kote ya biso aw.
atei biso. Biso nyonso toyoki. Soki okoti kaka na Bible, otangi histoire ya Nemi, okoyoka ke Nemi azalaki na bowumbu. Me ntango amoni ke mboka na ye esi ekufi, Nemi a décidé ya kozonga mboka na ye, kotonga mboka na ye, arme na maboko. Soki bitumbe ye, Nemi azobunda ya kotonga mboka, bazotonga mboka. Soldat ya FRDC tolobi devise na biso awa, mboka na biso esengeli etongama, me ekotongama arme à la main. Est-ce que toyokani? Mboka na biso ezotongama, me arme à la main. Mboka na biso eza se moko, la République démocratique du Congo. Soki otrahir yango, yo moko na nzambe na yo. Mboka oyo bino moko bomoni, avant même ngana zo parole, c'est l'aumônier protestant. Makambo na biso nyonso ebandaka na prière, ebandaka na prière. Ngai moko nabandaka na prière. Bakonzi bomoni baza kuna, basali ya nzambe baza ebele. Des grands pasteurs, ils sont là, des grands pasteurs. Ce n'est pas pour rien. On a dit tenu, et puis on s'en fout comment, on s'en sambela. Ce n'est pas pour rien. Mboka na biso, toza na mboka mosusu te. Toza kaka na Congo na biso oy. Esengeli, to libere yango, na makambo nyonso ezoleka na mboka na biso. Les autres se posent des questions. Comment expliquer yo chef MG kaka ba prière, yo commandant force terrestre kaka ba prière, yo commandant soki wapi kaka ba prière. Ezala David, ezala Moïse, ezala Abraham, batu nyonso wana bazalaki ba combattant, mais combattant avec Dieu. Okolonga bitumba kaka soki oza na nzambe. Biso pe bitumba oyo tokosilisa yango na nzambe. Arme à la main, prière pe sima ezolanda biso tokosilisa yango. Raison pour laquelle bandeko na ngai ba généraux ba colonel kobata matin soki osalaka prière ou bien oza pasteur oza nani bima na yo lakisa na batu nyonso ke oza pasteur, ça donne la force. Awa la partie oyo ya devise na biso nalingi na rappele bino eloko moko. Tango tozoloba ne jamais trahir le pays, ne jamais trahir le Congo, nalingi na rappele bino parce que nazomona bato mosusu on dirait babandi kobela maboma. Namboka oyo RDC, nous n'avons qu'un seul président de la République. Nous n'avons qu'un seul chef de l'État.
Et nous n'avons qu'un seul commandant suprême. C'est le président Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo. C'est lui le président. C'est lui notre commandant suprême. Toza na commandant mosusu te. Raison pour laquelle nazokebisa bato mosusu oyo bazokanisa ke baza na imperium sur l'armée ofandi soki wapi okomi koloba oyo bagénéraux kotanga kombo ya général te kotanga mpe kombo ya colonel te tika mokonzi ya mboka ministre ya défense na ngai totanga bakombo ya bagénéraux yo kotanga kombo ya général ata moko te soki oza na besoin ya bitumba yaka okokuta mpe biso tokobunda askari eske toza prêt ya bitumba eske toza prêt ya kobunda na banguna na biso bagénéraux na bacolonel eske boza prêt ya bitumba koya koterrorize biso wa te ongai yo nani les histoires évoluent yo zozonga kama makambo ya kala même ata nzoto yango kasi elembaka nzoto oyo nzoto elembaka soki elembi ndima mpe tika kende kofanda bosalaki na biso awa bosalaki nini mokonzi aza se moko et le chef de l'état alobi na ngai na rappele bino mokonzi aza se moko baza mibale te botala ndenge tobimi propre botala ndenge tobimi lelo okomi kotambola na balabala bakomi korespecte yo renouvellement ya devise na biso todedie yango epai ya commandant suprême na République démocratique du Congo parce que papa na biso c'est le président de la République maman na biso c'est la République démocratique du Congo à part baoyo na mibale toza na baboti mosusu te donc biso basoda esengeli totelemela nde place oyo wana et là nazokebisa nazozongela lisusu kokebisa bandeko oyo toza na bango baza a contact na bato oyo wana awa nazokebisa basoda ezala na jet ezala na commando ezala na force aérienne ezala na baunité nyonso ya force terrestre ezala na pem ezala biso moko bakonzi nazokebisa bino bozwa biso bato mabe me nazokebisa bino batelefone oyo boza na yango ya mike mpo bakontrole bino te nazokebisa bino awa tokomi na systeme tala ngai natala yo totalana de système tosi topanzi
Général, je pense général Ndaïwal a contredire Ngaïté. C'est le système déjà monté. Talangaï, Natalayo, Totalana. Deuxième système, Yokangai, na Yokayo, Potofundana. Yokangai, na Yokayo, Potofundana. Soldat nyonso oyo akokota na mutambu wana bazoloba na ye makambo mosusu yaka kodenonse mpe bakosala yo eloko te yaka kodenonse komsa bambuma mabe totya bango pembeni. Il n'est pas interdit de rêver. On peut même rêver debout, croyant qu'au commission Guinane. Mais il n'est pas interdit. Rêve. Et ça, le rêve. Continue à rêver. La vie continue et l'armée continue. Wana eza deuxième point. Nangai, troisième point. La lingina lobela. Makambo oyetali élection. Bandeko boyebi ke bomonaki bakonzi bakendaki kotika badepo na bango ya candidature ezala na niveau présidentiel même na niveau ya badéputé tout ça bango nyonso bakendaki kotika. Le mois oyo ezolanda bakonzi nyonso bakokota na campagne bakokota nde bisika makambo ebandaka ntango bakonzi baza na campagne nde kuna baunité na biso nyonso ekozala en alerte maximale mpo na koveye nani alingi asala nini. Esengeli liso etala liso mosusu. Toza na mission biso FRDC na élection oyo eza ya koaccompagner CENI de façon que CENI asala mosala na ye kimia abimisa baresultat kimia. Soki CENI akozala na besoin ya lisungi ya logistique ya camion tokotala na bakamion toza nango topesi. Mais biso armée tokokota kuna te. Est-ce que toyokani? Armée tokokota na makambo ya CENI te. Mais biso tango bango bazosala mosala na bango esengeli tofongola nde misu batu nyonso en alerte maximale. Qu'on veille sur tout ce qui bouge. Parce que ça n'a pas mon sous bazolinga bayakotia désordre batia mobulu. Or que biso mosala na biso ezande ya ko anticiper ko mettre fin kotia kimia na désordre owana. Et puis logistique eza biso te tokolanda CENI, mais ce qui CENI a exprimé besoin nde tokoki kobimisa oyo toza na yango, mais à travers bakonzi nde topesi CENI. Voilà apport na biso na makambo etali CENI. Et puis na surtout place moi désordre ezali bitumba, il faut tozala wana po to permettre CENI asala mosala na ye na kimia. Quatrième point, l'armée est à l'apolitisme de l'armée. L'armée est apolitique. L'armée est apolitique. Ba soldat ya FRDC toyokana awa. L'armée est apolitique. Cela veut dire quoi?
soldats aux en droit à vote terre. Raison pour laquelle ndenge boza awa na pekisa kibino moto moko te akoki s'enrôler parce que mibeko ya mboka na biso et permettre soldat te à s'enrôler. Biso ba militaire tosalaka politique te. Raison pour laquelle interdiction formelle na baka nyonso regroupement politique toboyi. Je pense c'est le commandant région ya 14e na ba commandant région nyonso ya mboka mobimba bazolanda biso na bilili interdiction formelle ya ba regroupement politique na baka. Interdiction formelle ya soldat kolata polo ya parti politique. Interdiction formelle okutani na PEM, okutani na batu ya renseignement militaire bakokanga yo kolata polo ya parti politique te. Soki ozana yango pesa yango mwasi na yo, pesa yango bana na yo, mais yo soldat kolata yango te parce que mwasi na yo na bana na yo bango baza apolitique te, bango bakovote mais loyenge ya vote na camp toboyi. Est-ce que toyokani même ba regroupement communautaire o biso toza batu ya monoko boye bosangani toboyi, o biso toza batu ya couleur boye tosangani na camp toboyi. Regroupement ya batu place moko eza strictement interdit. Soki bakuti bino bakangi bino. Et puis baza ba voisin bo veiller soki omoni bato bandi kosangana 5 6 7 signaler de façon que bakanga batu owana. La lobby, regroupement politique, même communautaire, kolata ba polote ya parti politique, kochape kalikote, awa, oche, soki drena yo, na elongi soki ya député nani, tomoyi. Bino bolingi ko vote, bokende soki bandal, soki lingwala, soki wapi, bakaliko bachakuna, mais na baka na ba site militaire, toboyi. Commandant régent, okove yango en complicité na ba PEM na yo. Kotala ba site nyonso eloko wana esalema te. Eloko wana esalema te. Bakaliko toboyi. Ba commandant ya ba camp esengeli ba veiller na ba port ya ba polo ya ba parti politique toboyi. Ba réunion toboyi. Biloko nyonso wana toboyi. Est-ce que toyokani? Est-ce que toyokani? La côté, la 5e point, la discipline. D'abord, la cadre et la discipline, la moni bolati binonyoso bien. Bon respecter dotation dengue bapesa kibino. C'est vrai, ozana bere na yo vert, ogoji kolata bere vert, problème ezate. La tenue oyo
na teni oyo okoki kolata chapeau na yo ou soit olati bere vert problème eza te me na baceremonie ya munene ndenge bolati boye ezolakisa discipline ezolakisa ke armée na biso ezomata la montée en puissance ezolakisa ke bozoyokela mpe ngai mpe bozoyokela bakomanda na bino na teni oyo kolata yango te na bere mosusu na chapeau mosusu na soki large bord mosusu te teni oyo eza na dotation na yango soki bakuti yo na balabala bongo bakokanga yo et à dater d'aujourd'hui na ville ya Kinshasa moto nyonso bakokuta ye na teni ya kala teni na biso ya kala komanda région kanga ye ayebisa yo auti wapi unité na ye eza nini ye oyo auti wapi kanga ye pesa mitindu na bapeme na yo bazala bisika manso baluka batu o wana ezala teni oyo biso ya kala ekomi teni na biso ya entraînement na basei eza na teni na biso teni verte oyo ya kaki teni wana eza teni ya instruction à part bandeko na biso ya nani ya nini ya général Massi corps pepen à part bandeko na biso ya corps pepen même yo na service national mais tango yo moko ozolata yango yo moko na katikati ya bato mosusu basi balati kitoko okoyoka soni te baninga na yo nyonso basi balati bien yo moko sans exception est-ce que okoyoka bien mais mpo na bango ezala service national ezala corps pepen epai ya général Massi bango baza autorisé ya kolata yango mais oyo nyonso akolata yango na ville ya Kinshasa esengeli kotuna ye auti wapi autorisation de déplacement na ye basoda nyonso bazokima kote kune ya bandundu bokangi bango soda oyo azokima bitumba aza na droit ya kotikala na FRDC te bokangi ye boenregistre ye bolongoli ye na armée ale akei prison directement bokangi compte na ye c'est fini soldat indiscipliné akei boloko mpe mosala na ye na armée esili fuite devant l'ennemi bakokangela yango boloko mpe okobima na armée nazo félicité na cadre ya discipline nazo félicité basoda oyo après contrôle ezalaki mitindu ya mokonzi ya mboka ngai mpe napuyaki yango esengeli toleka na contrôle napuye VPM toleka na contrôle mokonzi toleka na contrôle raison pour laquelle général Tango Fort asalaki contrôle na contrôle wana c'est vrai eza na basoda mosusu bazwaki bambongo na bango te malgré balekaki na contrôle basali ba 3 mois 4 mois ya 5 mois mpe bazali oyo bazwi mbongo te
Raison pour laquelle nazo félicité basoda o wana pona discipline. Basoda batomboki te, basoda babeti mabanga te na bamituka, basoda baye kosala attroupement na état major te. Eloko wana nazo félicité bino elakisi ke discipline efandi. Tango tosali rapport epai ya mokonzi ya mboka, mokonzi ya mboka azalaki très touché. Alobi général nalingi koyoka lisusu te ke soldat na ngai afutami te, kende kofuta bango mbongo na bango nyonso. Raison pour laquelle commission ezali ebandaki semaine passée oyo aza na retard ya 6 mois bafuti ye mbongo na ye nyonso ya 6 mois. Oyo aza na retard ya 5 mois azwi mbongo ya 5 mois. Oyo aza na retard ya 4 mois bapesi ye mbongo ya 4 mois. Ba oyo bazwi nano te bayeba ke bakozwa ya bango nyonso ndenge baninga na bango na Kinshasa bazozwa. Est-ce que toyokani? Nazo remercier bino lisusu na cadre ya discipline eza na basoda oyo tango bayokaki ngai nalobi awa soldat kozala lisusu nsima ya bacivile te, badétachement illicite bolongwa. Il y a quelques soldats oyo ngai nabengi basoda ya solo tango bayokaki ngai bango moko babimbebili babimi deja bango moko balobi commandant alobi tobimi. Mais eza na bamosusu balongoli teni. Sikoyo yo longoli teni oza soda ou bien oza scout? Yo muto longoli teni oza soda te, ozalaka na yo scout. Okanisi ke toyebi te toyebi kala mingi te awa bakokanga bino na mutu oyo azobatela bino, il sera interpellé na renseignement militaire. Ayebisa biso ye aza nani ya kobatela yo, po soda abatela yo, yo aza nani? Napesaki ordre ferme soldat nyonso oyo aza en détachement illicite azonga na unité. Ba oyo basi batindi basoda epai ya bachinois, ya balibanais, ya baindien, n'importe qui bobimisa basoda mbangu bazonga. Mais nalobi félicitations parce que ebele baonga na bande komona bazongaki. Mais ndambo batikali bakangi bango na ba yo soldat bazokangela yo na clôture. Soda obatami na clôture obimaka libanda te, yo za soda ndenge nini? Et c'est ici l'occasion pour moi na corriger erreur komoko. Nalobaki nazalaki trop clair, mais na exécution ya ordre je n'ai pas compris ordre oyo commandant grand kije abimisaki yango wapi. Bakonzi ndenge baza wana baza na droit ya kozala protégé, bafamille na bango baza na droit ya kozala protégé. Raison pour laquelle un responsable militaire esengeli azala na sécurité na ye na soda na ye. Mais bino bokei kobimisa basoda nyonso na bagénéraux otiki général ye moko, un grand général, un grand colonel atikali ye moko sans garde nanda. Mais ordre oyo bozwaki yango wana. Ce n'est pas possible
essengeli bien comprendre les ordres donnés. Tolobi ba civil, tolobi ba soldat, ba civil, tout civil, civil nyonso, homme d'affaires nyonso, mundele nyonso, azana besoin ya protection, tout droit na police. Akende komona général la police alonga boni apesa ye ba policier botika ba policier ba protéger bino, mais l'armée ne protège pas directement ba civil. Ba soda nyonso wana na ba commandant oyo tilelo bazo garder ba soda wana na ba site ezala ba mine esengeli bazongisa ba soda. Tozana besoin ya ba soda. Et awa nazo beta sete na Grand Katanga, na Grand Katanga te na Ituri, ba province oyo tilelo ba soda bazaka kana ba mine. Esengeli ba commandant, ba responsable ya Grand Katanga, chapeauté par le commandant zone, basala ba opération Otolobaki, je pense la force terrestre aussi, à Kochape moi loboko na likolo, de façon que ba soldat nyonso wana ba bima na ba mine, toza na besoin ya ba soldat pour na kobatela la mboka na biso mobimba. Au moins bisika oyo mokonzi akoloba ke bobate la place telle wana tokocha basoda, mais tant que mokonzi alobi à le côté basoda nyonso wana esengeli babima. Est-ce que toyokani? Est-ce que toyokani? Et puis nazo féliciter bino lisusu malgré tozala ba opération na ngambo na biso tozomi batela malamu. Mais bisika banguna oyo bazali bazo massacrer bandeko na biso, à chaque fois bazo massacrer bandeko na biso. Mais bisika FRDC ezali zéro cas ya viol, zéro cas ya viol sexuel, zéro cas na yoki yango te. Oh, soldat Saliboye, na yokite. Yango, nazo félicité. Ba soda ya FRDC, to continuer ce bongo. Moi si oyo azaya yote, kolanda yete. Kolanda yete. Denge biso nyonso tozali, moto na moto zana mwasi na ye. Kokende kokota na biloko ya ba viol sexuel était. Dieu merci, 0 cas. Une année, 0 cas. Il y a de quoi qu'on félicite bino. Boya suka. Na lingina lobela l'unité ya FRDC. Bomboko FRDC totikala bomoko. FRDC yo na mokonzi na yo bozo bunda bozo wela nini obunda kana mokonzi na yo owela kanini arme na biso eza lokola parlementaire que bakosenga qui sont pour qui sont contre. Non, ezalaka nde mokonzi ya mboka afande alobi oyo okomi boy, yo okomi boy, yo okomi boy, yo okomi boy. Me bowelaka nini? Bitumba ezalaka nini? Bowelaka nini? nazopekisa bino
kowela fonction te fonction bawelaka yango te parce que moto awelisaka fonction wana arataka yango kaka okora te yango epuis ntango azobundisa komanda na yo kokanisa yo teke yo kosala intérim jour bokonzi akosilika na chef na yo moko bino nyonso anava marche yo okokanisa ke okendaka kofunda mokonzi na yo mezoka bazomona ke yo nde soldat mabe eri nyonso koyaka kofunda batu yo bayebi ke ozaka mutu mabe obimisi problème soki ya corps moko boye omemi yango na état major oye kofunda obimisi makambo ya force terrestre oye kofunda na état major général obimisi makambo ya force navale oye kofunda na état major général obimisi makambo ya force aérienne oye kofunda na état major général obimisi makambo ya compagnie oke kofunda na commandant bataillon mais yo ozofunda oza na qualité nini est-ce que bakoki kosolola te makambo esili entre bino prochainement oyo akoya kofunda mokonzi na ye pa na ngai nakobengisa mokonzi na ye na ye bakofanda liboso na ngai nasambisa bango makambo wana ya oye kofunda mokonzi na yo na tiki ekosalema lisusu te ekozala sikoyo ofundi komanda na yo nabengisi komanda na yo akuti yo na biro na ngai natuni yo bandela banda epuis nazosenga na bakomanda nyonso to se comporte bongo to ndima bindima ndima te soki baye kofunda bamosusu aproche mutu o wana bengana mutu bafundi fandisa bango nyonso mibale yebisa moto oyo aye kofunda abandela il faut commettre fin na badivision et puis baoyo na armée bazokanisa ke baza mayele koleka bamosusu me mayele na yo na armée me tiango na disposition ya bakonzi na yo te mingi bakonzi bazalaka mayele te kasi état major nde esalaka na place ya bakonzi commandant bataillon oh aza bolole oui mais yo membre état major ozosala nini kasi yo nde esengeli otravaille opesa ye totanga biloko wana na baakadémie militaire nyonso baoyo basala bainfo batangisa bango baoyo batanga bakenda bacentre supérieur awo badem batangisa bango l'armée ne fonctionne pas en électron libre te armée fonctionnaka liboke eza liboke bomoko état major bofanda ya mayele pesa mayele kokritike mokonzi te o ayebi eloko te me yo oyebi yaka nango te epuis mutu ya mayele bongo soki opesi ye libongo yango nde abimi sikoyo futro ya somo mayele na yo soki totindaki yo na classe osali dem tobimisi kuna oke osali bem obimi bem oye osali chesde okotya confusion te na mosala ya armée okocomprendre ndenge nini armée fonctionnaka armée fonctionnaka na humeur ya commandant te armée efonctionnaka na fonctionnement ya état major na ye yango na baunité ndenge boza boye bomoko eleki nyonso koswanaka te kofundanaka te me funda oyo eza ya motuya oyo nalobi awa
moto abandi koloba makambo mabe mpo na mboka yaka kofunda ye kamwa komplo ebandi yaka kofunda dénoncer kotika yango te. Nous avons trait de trotte batraître baza ebele esengeli kodénoncer bango bomoko eleki nyonso bomoko yango nazosenga na état-major général kobanda ngai moko ti mutu ya suka na état-major tozala nini te bomoko tozala en bloc tose divise te topesa place na monguna te parce que tango bakocritiquer état-major général na yo moko ozala kati même ata soki olobi ngai naza te eza bango na yo moko oza membre état-major oza na kati. Force terrestre bloc kofunda na kapamba te bloc. Force navale bloc kofunda na kate o commandant adjoint te bloc. Commandant ozosala mabe ale bengisa ye adjoint ozosala mabe bengisa ye yakala ye pana ngai oyo azoloba boye oyo azoloba boye. La force navale soki force aérienne bloc. Zone de défense bloc. L'unité fait la force. Et si vous êtes divisés, vous n'êtes plus forts. Et ça bongo, même dans ma peloton, ma section, ma compagnie, ma bataillon, bloc. Et il va tirer un commandant, quel que soit taille naïe, quel que soit âge naïe, c'est lui votre commandant. Boyo Toraka, au commune à biceps, Bachelio commandant Zananzoto Amike, au commune à Oya Kosala Nino, Oya Kosala Nino, Oza indiscipliné. Est-ce que Toyokani? Est-ce que Toyokani? Je pense, na lobeli makambo nyonso. Récapitulatif, ya oyo na uti koloba ao. La paix ya liboso, na sali rappel ya ba mission na biso. La yebisi yo, mission ya FRDC, c'est protéger et défendre l'intégrité territoriale ya mboka na biso. Nous avons cette mission, ya ko protéger mboka na biso. Nebisika wapi nalobi, la montée en puissance ezando tote ezali. À partir du mois prochain, la brigade ezobima, des brigades structurées, organisées, et puis bien dotées. Ezate ke mutazat, non, bien dotées. Je pèse bien mes mots, bien dotées. Et je pense, na uti koloba awake, ba unité wana tango koya, et kopesa biso souffle ya sika. Et puis na sengi na bino mampinga ya kala, bo accepter bango, bo yamba bango. Et puis, na lobby likambo ya ko protéger population na biso, bandeko na biso, oyo balati tenite, toza obligé ya ko protéger bango. Eza mission na biso. La outil ko pesa pe définition mission ya garde républicaine pour na ko éviter pour moi confusion ezalaki, il fallait na pesa ba mission ya garde républicaine pour Moutounyoso à comprendre lorsque la garde républicaine est en mission déployée. Tango garde républicaine a déployé, il n'est plus sous commandement opérationnel, il y a commandant naïe. Non. Non, 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 non. Moutoko commandé, c'est le commandant ya FRDC Oyazawana. Ce qui a répété mon nez Kodekaye. La place Ouana, la garde républicaine est comme sous contrôle opérationnel. Il y a commandant zone ou soit commandant secteur. Je pense que la liste sous place Ouanate, c'est là intervient les problèmes de responsabilité.
toloba lisusu te lobi oh la garde républicaine, non. Yo commandant commandé garde républicaine na bitumba commandé yango. Deuxième point, la lobeli oezali esangi devise na biso. Askar Mampinga ya FRDC, notre devise. Notre devise. Notre devise. Wana ezalaki deuxième point na ngai na lobi na bino to trahir mboka na biso te. Mais avant maman abota papa pe azalaka ko yango na lobi loyauté na biso esengeli t'orienter yango epai ya mokonzi ya mboka. Et c'est là où je dis na mboka oyo toza na deux présidents te, toza na deux commandants suprêmes te, toza na kaka commandant suprême moko président de la République natangi pe kombo na ye président Félix Antoine Tshisekedi. Pe nalobi ye nde commandant suprême ya Mampinga, mosusu aza te. Nde kuna na kebisi barevers bazokanisa ke bakopesa ordre na armée. Oh, nous sommes en contact avec les généraux. Général ya wapi? Yo kanisi ke ba général oyo bafandi awa baza distrait. Kasi mutu na mutu azosala vie na ye. Ndenge totelemi awa, en commençant par moi-même, j'ai une famille. Au-delà de l'armée, esengeli na protéger. Yo kanisi un général akoti kokota na aventure moko boye akota kaka na aventure parce que yo lobby yo oza nani soki oza na rébellion na yo kota okokuta biso na balabala tokobunda pe okotikala te eza ndoto. Il n'est pas interdit de rêver, Ezandoto. Continue à rêver debout. La nobela ki yango, wane zalaki deuxième point. Troisième point, la lobili makambwetali élection. La yebi sibino, moi oyezo banda, tozo kota déjà na campagne électorale. Raison pour laquelle d'ici là, la fait à moi oyo, tokotia soda nyonso en alerte maximale. Et que c'est un gâteau veillé sur tout ce qui bouge. Pena lobi na bino, pona seni, toko sunga seni, soki asengi, moi lisungi. Par exemple, place telle, moi mon boulot est zalibo kende, bosili sa mon boulot pour bisoto le kanaba vote. Yana tokei. Quatrième point, na lobeli na kambetali, la politisme, il y a armée. L'armée est apolitique. Na yebisi bino, kokota na mouvement électoral te. Kolata ba polo, il y a ba parti politique te. Kosala ba réunion, na banda kona bino te. Ba regroupement politique, na baka na ba site, toboyi. Bakaliko toboyi makambo nyonso oyo et tout alina politique toboyi yango. Est-ce que toyokani? Est-ce que toyokani? La cinquième point na lobeli makambo tali discipline. Discipline na félicité comportement ya bino ba soda. Et cela prouve réellement que la montée en puissance
est réel. Parce que la montée en puissance est qu'un cas de père n'a comportement ya soldat. Kala, ceux qui ont bloqué mbongo ya soldat, ça dit 2 mois, 3e mois, manifestation est bandit. Bamituka hapa ya bato bako tumba yango, bako buka yango. Tobanda komona yango aw. Mais lelo katikati na bino ezana ba oyo bazana ba 6 mois, 5 mois, 4 mois, 3 mois impayés. Pourquoi? Parce que moi confusion, moi incompréhension, na ba contrôle. C'est tout à fait normal. Mais awa vous êtes tous témoins parce que mokonzi ya mboka alobaki topesa pe topesi ndambu te me topesi nyonso soda nyonso azwi mbongo na ye baoyo baza na ba intérieur commission ekolanda ekopesa bango mbongo na bango bazala kimia bakozwa pe mbongo na bango na félicité bino lisusu problème etali comportement na bino sur ba pratique oyo babanda kokondane biso kala ba violence sexuelle na félicité bino parce que 0 cas ya violence sexuelle bako c'est la biso te toza kuna pete na ba violence sexuelle FRDC ezate protection de la population, on continue à protéger la population, raison pour laquelle vous êtes à féliciter. Maintenant, place na condamné bino na cadre indiscipline. Et zande ba soda mosusu bazo continuer kolata teni ya kala. Ba pesi o teni ya sika oji biloko ya kala obakisi. Oloko ba dote yo chango pembeni obandi kolata biloko mosusu. Bena lobaki makambo ya moyibi ya teni. Toboyi makambo ya moyibi ya teni. Teni esengeli bakabola yo na base logistique. Base logistique, après contrôle, bakopesa ba teni ya mibale na ba unité. Esengeli bozala na deux teni. Maintenant, na teni ya mibale, bakopesa nde na unité na yo. Po commandant na yo apesa yo teni. Meko yiba teni te, obanda koteka. Soki tokuti yo, bako kanga yo, soki preuve ezali, tu dois faire la prison. Na cadre ya discipline, na lobi na basoda oyo baza détaché illicitement. Et pas ya ba civil, ya ba chinois, ya mindele nyonso wana. Même na ba kare minye, na zo telemela yango, commandant oyo azotinda ba soda, ne raisonnez pas deux fois. C'est un ordre exécuté yango. Bimisa ba soda, bisika nyonso wana oche bango. Ngai na lobi, mais ezate ngai nde na kolandela te. Ngai na lobi, mais bato ba kolandela bino, ezande général Dayouel, yende responsable ya renseignement militaire, a kolandela bino. Chaki abengisi yo, kende ko répondre. Koko sera batute, kende ko répondre makambo na yo. Ko créer makambo te. Le commandant région azana bapem bakokota pena exécution ya ba ordre oyo. Kotala banani oyo bazotosa mibeko te bakokangama. D'une façon générale, yango na lobby sur la discipline, les commandants encadrés ba soda na bino bien. Les chefs peloton, les chefs section, t'as la section na yo, t'as la peloton na yo, t'as la compagnie na yo, t'as la bataillon na yo. Est-ce que réellement yo osa commandant compagnie? Commandant compagnie esengeli a un effectif ya combien? Mais yo osa na combien? Est-ce que ça commandant compagnie a solo? Ceux qui osent en peloton, tu n'es pas commandant compagnie.
aussi comme il y a chef peloton. Ceux qui sont en section, tu n'es plus commandant de compagnie, aussi comme chef section. Alors il faut faire très attention. Encadrez bien vos hommes pour babenga yo na fonction na yo ndenge elongo manga. Na suka na lobeli makambo etali bomboko l'unité. L'unité fait la force. Mais évoluer en électron libre, force ezate. Yango na sengi na bino nyonso FRDC ko bandangai moko ti soldat ya suka to tikala na bomoko ko funda na kate ko se créer ba problème inutilitaire fonction yo salela yango ndenge bakomeli yo yango tanga yango fonction nga yezani salela yango empweba ko créer ba makambute tous en avons besoin d'air. Le pays est en guerre. Tous se préparer. Comment pour armer les militaires nabiso tous siri samakambo oyo. Ça ne sert à rien. Oh yanobi boye. Oh ngai boye. Oh yasali boye. Non. Tous s'affaiblir. Token de liboso. État-major. Lamba biloko na yo état-major. Pas sa commandant. Commandant a décidé. Ça ne sert à rien d'état-major, bozo finga, kofinga, kaka, finga, kaka. Non! Et qu'on profite bien en ligne. Allons de l'avant. Je pense, la commune à Souka, il y a Oyo, adresse Nangai, Mokonzi Amboka Lobaki Nangai, général, Kende Kosorana ba soda. Tobandi kokota na période ya ba élection campagne solo na bango oyebisa bango koma bako se comporter yango na uti koyebisa bino bolo balobi te ke oh général alobaki te na lobi maintenant bal etikali na kana biso to salela yango bien pona ko silisa. Comme d'habitude, esengeli na pambola bino. Papa oyo pambola kabana na ye. Oyo papa pambola kabana na ye te. Mutu na ye zo fonctionner bien te. Ngai esengeli na pambola bino. Bo pambwa mabino nyonso. Bo pambwa ma. Zambe oyo mokonzi ya mboka asambelaka. Zambe oyo ngai nasambelaka. Zambe owana amona bino. On doit mettre sur pied une créer dans un état de droit et une justice indépendante. Ce n'est pas pour rien qu'il faut déconstruire. Oui, bon, les Camerounais, au sein d'un c'est vrai, au Tangana, du ventre.